Mbote na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM bandeli ya weekend malamu na mabota na bino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke kuna na commune ya Lemba ba bourgmestre ya Kalanes kabeba kina kosala remise reprise pona kotikela mutu ya sika ebonga elekaki ndenge nini Henriette Futila apesi biso ba detail. Esalemaki mokolo ya lobi jeudi 5 janvier na commune ya Lemba remise reprise ya ba bourgmestre bondi melangai esalemaki kitoko avec impact na idéologie po ambiance ezalaki makasi okozwa idée te epai wapi bourgmestre sortant Jean Saka na bourgmestre entrant Jean Poba bazalaki même moral cérémonie elekaki kitoko makasi kolia komela ezalaki au rendez-vous kaka ndenge ezalaka. Vous héritez une commune particulière. La commune de Lemba est réputée intellectuelle. Or l'intellectuel est critique. Ça a été pratiquement un frein. Vous devez expliquer, vous devez négocier avec lui, vous devez parler. Je suis très heureux de servir Lemba aujourd'hui. Je suis surtout très heureux de servir Lemba qui m'a vu grandir. Lemba qui m'a vu apprendre. J'ai appris à Lemba. Je n'aurai pas de discours à faire. Le révérend Don Petit a dit Lemba va se revêtir de sa plus belle robe. Mais je ne sais pas le faire seul. Je sais le faire réellement avec des gens de bonne volonté qui aiment leur cité. Boende zalaka soki manda na yo esili otikeli muninga ebonga po a travailler musala ya leta esali makaipa ya mutu moko te. Oyo esali eloko te. Totikala kaka na dossier ya remise reprise ya ba bourgmestre kuna na ngaba pe bourgmestre ya kala ayebaki na kotikala ebonga na bourgmestre ya sika bozo ba detail na element oyo. Eindaki mabe na commune ya Ngaba mokolo ya lobi epai wapi mobange na cérémonie ya remise reprise esalemaki entre bourgmestre sortant na kombo ya Tele Mukwanga oyo atikeli ebonga epai ya bourgmestre ya sika na kombo ya Lolinga Kwango Aimé Francis. Oyo population basepelaki makasi bourgmestre entrant ayaki bien accompagné na adjointe na ye maître Kiwewa Christelle oyo azalaki mopanzi na ye kaka ndenge bozali komona. Esengo etalisamaki makasi na population ya commune ya Ngaba komona eke bourgmestre oyo bango basepelaki azwa ebonga aye kobongisa commune na bango po batungisamaki mingi selon bango balobaki ke bourgmestre oyo ya kala asalaki eloko te po commune na bango ezali na ba défaite ebele. Na yango wana kaka ndenge bozali komona cérémonie elekaki kitoko makasi bourgmestre ya kala ayebaki na kosala mwa discours ya muke pona kopesa ebonga na bourgmestre ya sika boka ndenge alobaki. Devant cet auguste ensemble, je suis heureux de procéder à cette cérémonie pacifique de remise et reprise qui fait partie de l'exercice de la culture démocratique, comme nous l'avons vécu dernièrement au niveau national entre les deux chefs de l'État de notre pays. Pour ce, vous me permettrez avant toute chose de glorifier l'Éternel Dieu, notre Père Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, source de nos souffles de vie pour sa grâce qui nous accorde. À tout Seigneur, tout honneur, dit-on, je rends un grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo, qui avertit la principe sacro-saint des parallélismes de forme a mis fin à nos fonctions de bourgmestre et bourgmestre adjoint par la nomination des nouveaux animateurs.
eleki kitoko makasi peuple basepeli komona bazwi mutu ya sika na commune na bango oyo ayepe na makambo ya sika bazo ko espérer ke makambo ya malamu ekosalema na commune na bango oyo bourgmestre ya kala asalaki te boende ezalaka kasi tokosenga kaka na bourgmestre ya sika mosala eleka maloba na ebele boyebi. SNEL aye na système ya courant prépayé, c'est-à-dire population bakobanda kosomba courant na carte ndenge kaka basombaka unité kasi Mag FM et ça bino réflexion na o etali désavantage ya courant prépayé bolanda commentaire ya Yet Futila. Mwana tu ya kin ayebi yango malamu ke facture ya courant efuta makati na fin du mois malgré ba coupure o esale makapamba pamba. Mais to mesana déjà bongo kasi SNEL aye ko implanter système ya courant prépayé oyo eza na projet il faut epela na tous les 24 communes ya ville province ya Kinshasa. Yango to mituni est-ce que système oyo ya kosomba courant lokola crédit oyo to sela kana téléphone ekosimba surtout que vie sociale ya ba congolais eza pasi makasi. Est-ce que mutu nyonso akozala mesure ya kosomba facture ya courant eyaka tantôt 50 ou 30 000 francs na ba commune mususu kasi soki ekomi na parcelle ezalaka partagé par rapport ya ba nombre ya bandaku o eza wana soki ezalaki ya 50 000 soki parcelle eza na 5 portes mutu na mutu akopesa 10 000 francs nzoka nde na courant prépayé ata osombi ya 20 000 francs soki osaleli yango malamu te un mois ekokoka te okomona ekati ekosenga osomba lisusu mususu. Côté mususu pe ekomi kobebisa le bon voisinage parce que ceux qui kuna courant ezate ndeko mususu akoyekozala na besoin ya ko repasser akoluka ki mambango epa ya voisin na ye kasi na système oyo yepe akolinga te pona kokima consommation donc ekoki pe komemela bango ba mes attentes ekosala bien te yango tokosenga kaka na gouvernement congolais ba meka un peu ko revoir système oyo ezala avantagé pona population po oyo eza désavantage total soki bobongisi ekosala loko ata bino mope bozala na souci ya population ko soki Kinshasa ezali kotonda mai na ba aire ya bamvula cause nango ezali baka niveau mingi ya ville province ya Kinshasa et koma boucher yango na Mag FM esali bino élément oyo. Depuis tokotaki période ya mvula na RDC, constate osali que ba dégâts ezali kosalema mingi na ville province ya Kinshasa. Po soki otamboli na ba commune mingi, soki mvula ebeti nzela ya koleka ezalaka te, mai etondaka même makadam emona na kate. Nyonso wana cause nango ezali que ba caniveau ekoma bouché pe ba rivière ekoma kotonda basalite mai moye et circuler malamu ezali te. Nzoka nde mbongo wana e permetaka que gouvernement abongisa banzela abongisa ba caniveau pe akure ba rivière oyo etondi na basalite. Tomituni soki bakonzi mingi gouverneur ya ville province ya Kinshasa bazali komona ndenge population ezali konyo kwa mamakasi pe misusu kutu bazali kokufa likolo ya ba inondation oyo po na ngambo na bango silence ezali total na ndenge ya kosakana te bazali koluka ata solution moko te po na population na bango alors que peuple azali konyo kwa esengi na bakonzi ba trouver solution na lombangu awa ko bamvula ezali ko beta kaka ya makasi tozali ko banga lobi toyoka ke koto ebukani koto yo batu bakufi ebele population azali kolela kaka bakonzi ba trouver bango solution po soki lelo bango bazali te bako diriger banani pe banani bako voter bango oyo ezali kitoko te bakonzi bo trouver solution sinon te peuple ekotindi kabino ti bokopela bakozwa solution boyoki
Nzela ya rai na commune ya Masina ezali na eta ya malonga te population baleli pona yango. Na Kinshasa makambo ezali solobondi melanga tokolala kolamuka mokolo mosusu tokomona kaka boye mokili yango esi elimwe. Tozali na commune ya Masina, plus précisément na quartier Mapela. Bota la situation tololenge kani rai ekoma bokondimate situation ya rai o ya Mapela biso to ana posa kaka autorité ya mboka o basunga so bongisa biso na rayo so ba ko buka ngo basala prince bango so pe ba ko renouveler ngo basala ngo zonga esika raya bonne etande ezalaka basala ngo kaka babongisa ngo ke ezala bwepo to ana bana mike batanga ka neti bana omona bana classe o batelemio ba musu batanga na ngambo musu batanga na ngambo et arrivé ke mbule beti bana mikebwe akwei na kati wana bato bazatena na ko intervenir pour moi no abika. Mais toyeba ete rai oyo ba négliger le loboye ezali oyo permetaka fluidité to facilité à transport na baye balongwaka aéroport ya njili po ba atteindre gare centrale tope centre-ville kasi eta na yango ezali tellement ya kobeba okozwa idete na yango soki bosali eloko pona kobongisa pona kobongisa rai oyo ekozala esengo ya population pe lokola déjà projet ya kin zéro libulu ezali ko continuer pe ko betama et ko sala eloko soki ba bakiseli yango fluidité to perméabilité à transport na ba voie ferrée na asir toyoki et ko sala eloko. L'eau c'est la vie kasi na commune ya Kinshasa population baibi mai ya régie des eaux te basala kaka mai ya forage bolanda élément oyo. L'eau c'est la vie bakulutu baloba kasi yango etikala kaka maloba ya pamba pona bana banga moyo tozalia wana Kisenso bisika nini ba mama bakolela pasi ya mai pona bango mai ekoma lokola diama kasi na mboka mususu talandeti awa batondi ebele na babidon moto na moto akoluka azwa oya ye eteni po etakende kosala misala ya ndako lokola baninga mususu bazaka na ba pompe na bandako kasi bango bakendaka nde na ba forage to pe kosala ba distance milai pona koluka mai yango esali pasi pe balobi boye biso papa mai pasi tozana posa pe aboyela biso ba pompe penza mai pasi mai na biso na Kisenso ekenda wapi tozana posa mai na biso ekomika bobima 4h 5h 3h tozana olala na pompe biso na Kisenso fa mai pasi papa mai pasi nde yango tozo senga pa mukonzi ya mboka tala vana Kisenso awa biso ba mama mikolo bo sito lembi to memaka ba mai yango ba forage ka ya ba mungwa tozo melango ka ndengo na mabumu pasi pa cho dépasser ba 3000 francs 4000 francs donc bala msu ba komene ba 10 ans ba ebi pompité Kisenso ya la mai te to vivaka na mai ya mungwa biso to ala mai ya osomba to ala mbongo osomba au pire te to zo api ezate pour ba moni élection comme pene ba ko kosa biso na kotia ba mai soki penza ba na posa ko ya ko sala mai na ndenge ke ya ko bongisa mboka ba ye soki ko ya ko kosa biso pona élection na ba polo na bango ba meka ko ya te to sengi na ba kondinyonso ba kota likambo yo po ete ezali normal te ba mama oyo ba kataka pongi na bango tongo nyonso pona ko kende ko luka mai na tina ko salisa mabota na bango eyokani. Na cadre ya Kalai Ngangu Kalai technique jeune garçon na kombo ya héritier apona na eko kata fumbwa kuna na wenze ya Kanluka plus précisément na commune ya Ngaliema Henriette Futila pesi biso ba détail. Tangu ba jeune mingi na ville province ya Kinshasa bakoma ba expert na kikuluna ndeko oyo na kombo ya héritier ye a préféra na eko kata fumbwa kaka na cadre ya Kalai Ngangu Kalai technique alamukaka 5h ake na gambela kosomba fumbwa après aye na wenze abongisi mesa na ye abandi kokata botala azwi fumbwa abongisi akati amoni mbele simbite abandi kopelisa mbeli na libaya cheke mbeli ezwi minu azongeli kokata fumbwa na ye avec précision bino moko botala ndenge akati yango kitoko koleka kutu na ba mama ebele boyoka communication na bandi musa o ko banda bo mwana atangela yango classe na 6 classe na musala oyo papa na mama bazate bakufa
ti kuna nazo continue mosala oyo mosala ya kosala eza te bana mosusu bazokende koyiba nayiba te nakoyeli na mbungu ya fumba oyo na 6 classe ti lelo oyo tamwa mobali ndenge akokata fumba misala eza te kokata fumba eza misala ya base me ekoma sikoyo na bamibali do misala eza te yango akokata na ye fumba aboyi na kikulu na olia yiba yango akokata fumba ne kaka na wendi oyo ezali exemple à suivre po bagene na place ya kokende koyiba kata ata fumbwa te kana yo ata mai okozwa moyen de vivre boyende ezalaka kokamwa kuna na cimetière ya Kimbantseke malewa ekoma nango na kati ya cimetière toyebi te bazotekela bato bakufa to pe bato ya bomoi bolanda element oyo Kinshasa mboka elengi tangu tolobaka bonzimaka biso te bino moko botala makambo elekaka na ville province ya Kinshasa oyo okokuta na bapeyi mususu te bomoni tozali na cimetière ya Kimbantseke kasi botala malewa ezali na kati ya cimetière ata kutu balobi na cadre ya article 15 kalai ngangu kalai technique ya boye vraiment mama oyo a préféré na ye kolamba na kati ya cimetière akalingaka badenda bakwis ba Thompson pe atumbaka batige mwa fufu na coin mwa loso kaka pona koteka toyebi te atekelaka bawei to azali kotekela batu ya nzinga lokola to bandaki kobenda bilili ya kobatama tangu amoni kaka bazali kofilme ye bota ndenge azali kobomba elongi nzoka nde azwama kitongo deja tozwaki elongi na ye bomoni ndenge azobomba elongi makambo ya boye ezali pasi vraiment cimetière ezali esika tokunda bandeko na biso ya important pe très cher na bomoi na biso oyo bazali kosenga quand même bazala na respect esika bakunda bango boye toyebi te soki malewa ngo pe eza likolo ya tombo okomona boye pe malewa ngo na se tombe ezali wana kasi ye atongi na ye malewa boye ezali kitoko te bakonzi ya mboka lolenge bozwaki décision ya kobuka bandaku na cimetière ya Kintsuka boye pe nanu awa na cimetière ya Kimbantseke po makamba boye kitoko te ezali soni ta ndenge etie ta ndenge esali pardon ozali na problème ya maladie kasi ozali koyeba te esika nini ya kokende kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna okozwa ba soins ya malonga pe na prix abordable bolanda sports oyo Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie
endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais bapatient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki oyembaka kasi ozali koluka obimisa album ozali komitungisa mana oyo etali esika ya koenregistre yango solution ezwami Kimambangu na studio Liloba kuna na 14e rue okozala dessus te bolanda annonce oyo. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele tokomi na suka ya Mag FM kasi soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko makasi na montage kumbamaki na Peta Francis kasi na sima ya caméra tozalaki na Torres Atibu yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi kasi avant tokabwana tika topesa bambote na Maître Billy Malou a Cléophas papa biso bana na yo tolingaka yo ya mingi tolela yo grave toloba lisusu nini kaka ndenge tomesana koloba nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki wana maloba ya Maître Billy Malou a Cléophas ngana bino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi.